Monsieur, kombo na onani? Kabe Luflobo Junior. Ovandi na adresse nini? Nana zinda ko mikolo te wanda bimisana nda. Police ekangi yo pona likambo nini? Pona livuma bana basi. Doso na vie abimi na boutique na zinalandi na yebisi upesinga mbongo mabe. Après ya ko yebisa ngete na benga papa na video matana to benga na moto matana moto. Tukende kaso to vanda na kweni ni bengi ndi tukenai. So to komi na pesi mbongo to vandi après na bengi père na yake achinda mbongo. Après kochinda na mbongo so père achindi mbongo na lâché so achindi pete na yebisi kende na enlèvement ya bana basi. Bana basi boni yo aussi osali opération na yo wana. Ezamba la boni. Kamba la misato kaka. Ah, donc bana basi misato aussi enlevé bango. Ya liboso ezalaki na Kitambo. Oya Kitambo obwaka ki wapi? Bongo oya Kauka. Oyo ya Grand Marché. Kinkole. Oyo ya Kinkole. Ayebisi biso ke o violaki ye. Eza ya solo? Kanda alobi wana. Olobi nini lokola police ekangi yo pe olobi nini na baboti ya bana basi wana? Alobi na bango nyonso balimbisa ngai nana leta alimbisa ngai leta ye moko nde ayebi mosala na ye nde akosala. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuire monsieur Kabeya Luflobo Junior, sans adresse fixe, spécialisé dans le kidnapping de jeunes filles qui viennent d'acheter des biens au marché ou dans des boutiques, en les interpellant sous prétexte d'avoir utilisé de la fausse monnaie. Pour parvenir à leur dessein, ils les emportent sur les motos, les séquestrent afin d'exiger une rançon auprès de leur famille et le cas échéant, les victimes se retrouvent violentées. À titre illustratif, enlèvement de mademoiselle Matala Grace Marie, âgée de 15 ans, sur une moto au quartier Kauka, dans la commune de Kalam, en date du 12 juillet 2021. Elle fut abandonnée sur 5e rue Limité après que les ravisseurs aient exigé une rançon de $500 à sa famille. Le 17 juillet 2021, à Kintambo, enlèvement de mademoiselle Masanka Biteme Tegra, âgée de 13 ans, sur une moto dont la famille a payé par voie de M-Pesa $450 avant de l'abandonner dans la commune de Bandalungwa. Le 22 juillet 2021, vers 15 h, enlèvement de mademoiselle Munanga Chimanga Eni, âgée de 18 ans, au marché central dans la commune de La Gombe, conduite sur une moto dans la commune de Lancélé, où elle fut séquestrée dans un bordel, droguée à l'aide de la bière brune et violentée. Toutefois, grâce à la dénonciation d'un tenancier d'une cabine de communication, il fut interpellé tôt le matin en date du 23 juillet 2021 et conduit à l'état-major du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, précisément au groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Merci.